Babola babola bola mukae émission na bino elingi banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci. Lokola na lobaka mikolo nyonso na ndenge bozo yamba biso na kati ya basalon na bino. Ce soir, toza na lisolo etali couple moko, un jeune couple, baza ba belge, bauti à Anvers, monsieur et madame Espel, David et Solange. Oyo baye na mboka na biso, baye koluka lokola, batu nyonso baye koluka. Baza na bana mine, 4 enfants. Baza ba belge comme la lobaki, baza ba juif. Baza ba juif pratiquant nasi na assisté nini ba landelaka éducation na ba na bango malamu e baza koluka saskoyo esika kama munene pana ba na bango mine ba zwa pana ba sakanaka à l'air libre. Omoni chance mboka na biso, nous avons beaucoup d'espace. Baké pa ba commissionnaire ba lebi non toza na place moko kuna na Gombe. Ezali communauté baptiste du fleuve Congo. Bango bazana bandako moko comment déjà yakala. Mais ce que boyoka ni bino boko bokisanda ko wana lokola jardin za munene bokyo kamata boyokana na représentant na bango, représentant légal comme na ye révérend Bokundoa Bo Likabe yende tokovandela nakati ya émission yo pana kolakisa makambo nini ezoleka et sika azali représentant légal. Donc ça veut dire mokonzi ya église wana pour la petite histoire. Église wana ezali église ya ba protestant, ba chrétien. Ba Livingstone na ba Stanley bango ne bayaka sika wana. Ba sombe sika wana sika moko munene pembeni ya fleuve. Wana église na bango basali église moko munene pe na Congo. De boyokaka communauté baptiste du fleuve Congo. Terrain ezalaki vide, ba place ezalaki ebele. Solange Espel accueilli komona révérend Bokundoa Bo Likabe, représentant légal ya communauté baptiste ya fleuve Congo. Abi nazo luke sika naza na bana baza ebele na ningi baza na jardin na moi ndako no ezali na révérend représentant légal abi oui soko lingi yaka kota bongisa ndako tokoyoka na après mais futa biso loyer puisque omoni ba église na kamwa ba action basala ka social et tout toza na besoin en mbongo combien. Ah, toyokana, pour un espace nyonso, nandako inachevé zawana,
ndako ya kobuka ba ndako ya kala ya ba brique ya rouge wana okobanda kofuta biso $2000 par mois. Ok, $2000 par mois, ça va. Au bongisa, au côté sambon on a yo, mais au bando récupérer un ndambo, bakamati ba signer contrat. Dengue ba signer contrat entre Solange et David Espel. Bango na révérend, comme on qui m'a mingi, professeur de surcroît. Bokundo wa bo likabe. Ba signer. Okofuta biso révérend le roi na besoin bambongo, ya ba pas na acte social naé. Abi mais il faut futanga 1 an. Puisque nazana banyonga kozong c'est pas ya bateau, nazana babilo ka kobongisa, il faut futa biso 1 an. 1 an wana chers téléspectateurs et ça lit $24,000 à raison de $2,000 par mois. On futa 1 an donc $24,000. Solange espère la kamati abimisi $24,000 à Pessi et pas révérend hein, Bokundo représentant légal il y a CBFC. Ok mais tu reviens à Ninin albino tu as signé contrat na biso ezali il y a 10 ans pendant 10 ans au revend dawa on va nous foutre belé ba loyer na yo donc problème exact mais attention nake bisayo toza na ba proposition ya ba paya bazolinga ko ya kotonga ko améliorer ko investir na ba terrain oyo puis tozo ko kalisu souté donc toyo kana déjà libela après 7 ans ceux qui investisseurs aye yeba ke il faut olongwa na ndako yozo vanda bongo tokotia yo na ndako oyo investisseur toujours ka investisseur et aba libanais. Hein, ce sont des Libanais qui ont investi Rwanda. Bon, les Libanais, ils ont bon, Makamati Bayokani, 10 ans. Après 7 ans, peut-être Tokyo Ibsayo qui Obima. Mais pendant 7 ans, au Rwanda, Malam. Ok. David Solange, Babandi Misala na Bango. Révérend Père Azawana, Bazo Sola bien, Oyo, Bazaba juif, Bango Bazaba chrétien. Yeah. Bakamati cohabitation ezalaki malam mais baya okama kaka Solange na obaye ne bazaki na poto na vacances bayebisi bango balibia balibanais bae bazo sala déjà ba mesurage bazo kamata banzete bazako buka donc il y a quelque chose qui se passe et ça bien été. Oh Solange akamati akomeli révérend alibi mais comment toza na contrat est à 10 ans. Naki au bouger kaka après 7 ans. Ndenge nini ba investisseur na yo même pas 2 ans. Bakamata bakota na lopango na ngai okoyeka ye moko nini na zakolela puisque elle a eu azwaki a bulaki a filmer ikamba ko filmer mikolo boke bana ba chombo. Bakamata bandi o filmer. Bokomona ba libanais ba ye ba koti ba buki comment on dit clôture moko ezalaki wana métallique bakamati babuki banzete bakoti si meme ngombe Mama Léonie yoza membre ya CBFC papa Dieu merci boyaki awa wana kamataki na lakisaki ba image ya kala oya makambo ezoleka sous la gouvernance ya représentant légal na bino botombokaki mais c'est ce que botombokaki dini bino ba chrétien bino ba to sambelaka oye pa ya moto ozui $24,000 na ye olobi aza na contrat ya 10 ans abanda misala abongisa abongisi pona bozui balibane baye et comme olobi ale longwa akomeli mama Solange ibisi albi non à partir de la minute yeba ke libanais aza ko banda musala na ye ya azoluka nzela pa na kolekela donc botala bino moko chantier ndenge nini mbala moko bato wana bayi kosala mama na lebi jamais mais ngala futa bino il faut na jouir na likamo na ngai il faut ba na nga basaka na kati ya jardin d'autant plus ça c'est bango piscine moko gonflable o piscine oyo oki otia pe oki olongola ce n'est pas un matériel durable mais ba na bakomi
Libanais akamati atindi balongola clôture en complicité avec le représentant légal. Tozolo babakambo yo pamba pamba te boyo kabino moko na son na image ndenge nini révérend wana monique madame Solange zo la résistance révérend Bakundowa, c'est ça, hein? Bokundowa Bolikabe, secrétaire général et représentant légal, il y a église CBFC. Akamati alibi itala, yo, mundele, zana la kisayo. Ah, asali nini, kendo benga, ba policier na biso. Oh, encore kuna ba yebi ke Libanais za wana pembeni. Botala nini ba policier baye, boye ko sala nini wana ezali propriété privée. Maman Léonie, papa Dieu merci. Bino ba membre ya CBFC. Kosala moninga likambo lingi basala binoté et surtout bino nde boté ya capitole bino zande ba chrétien. Na lobi ba chrétien te, na lobi ba chrétien. Kosala moninga likambo. Ça c'est comme maman wana boko mine bitumba boko ozwele ba soda. Asali nini? Quand tu payes $2000 par mois, ezali pa na ozala tranquille, na kati ya jardin na yo. Et si on est zaki bosoto, couple ba belge wana, ba kamati, ba bongisi, paspalume, ba fleur, etc. Baza na contrat, ba ebike, ba signaki na, bozota l'air, non sur les autres là, révérend Bokundowa Bolikabe, représentant légal. Il y a église mon comme un nene, église wana kende ba kisanga, donc Kinshasa bien, même au-delà. Ti lelo ti na ba Londres, siège na bango eza na Londres. Ah. Bon, ba soda ba koti, ba ko mokanga batu. Solange espel na ombai na ye. Mama Solange aza na mbango a poudre penza wana ba soda bazo landa ye. Tu me touches pas, t'es chez moi ici, hein. Moi, j'ai pas peur de toi ici, c'est chez moi. Je peux pas. On ne touche pas. On ne touche pas. Vous êtes dans vos droits. Pourquoi vous avez peur? Ouais. Vous n'avez rien à faire chez moi. Est-ce que vous avez un mandat de perquisition pour rentrer chez moi? Est-ce que... Oui ou non? C'est une question claire. Vous ne rentrez pas chez moi. C'est là. Vous rentrez chez moi. Moi, je connais mes droits, papa. Attendez, restez ici 5 minutes. Pour l'instant, biso toza awa pour te protéger nan abonné na biso. Mobile na sima ya porte, azobele koganga. Vous n'êtes pas, c'est une propriété privée ici. Hein? De quel droit vous entrez? De quel droit ndeko, monsieur Babundowa? Hein? C'est ça, hein? Bokundowa. Likambo nini papa mokonzi munene ye église baptiste. Église ba Stanley na ba Livingstone o basala batika mabele wana munene. Ne mabele ango to bando yo kaka ba contrat léonin, ba contrat ba 40 ans, ba contrat ba kopesa ba membre mususu ba kozwa ba appartement, hein? Tozo yebate contrat ngo eza wapi ezo mona kaka te. Qui est l'investisseur tozo yebate? Nakama ba nyamu tolobi non ezali Libanais oboyebi ke ba bengana ki na Congo pana ba makambo ya bitonga tonga Gassan. Oh Gassan to kene na aéroport à Gilles to kotse na kati avion azo matape na avion azo finga biso ba congolais. Nzokande balobi o wana eza représentant na ye puisque à partir ngambo ba business na ye wana ya kotonga sans ba autorisation eza komonana eza kotonga pardon de omonaki même na ipen kaka ndingo wana tonga ki sans autorisation de bâtir etc. André Kimbuta yango aye apazi bisika wana. Bon tokalisi ke makambo esili nzokande ezo continuer Libanais toye kotala kombo na yebise tozo yeba te na niveau ya bourgmestre ya commune de la Gombe oyo esika mama Solange akendeki kofunda habite naza à l'est baza kotonga batabisa na biso ako bapesaka bango bilamba misala te mitakala nga samedi na salaka Shabbat pese la lobi baza ba juif naza na bana mike
baza obele kotala kaba na ngai clôture ba bomi ango révérend apesi ordre que ba longola clôture ya ba fil de fer batia kawana kokota la kati ya lopango na ngai. Tu me touches pas, t'es chez moi ici, hein. Moi j'ai pas peur de toi ici, c'est chez moi. Je peux pas. On touche pas ça. On ne touche pas ça. Maman Léonie, papa Dieu merci. Bino bato boyaki wa commission bolobi batangi bya makambo bongo makambo nazolo beza lokuta. Nakamata ki pe contrat oyo na pesa ki bino. Habito trouver solution à l'amiable. Bon convaincre le cola bozani na réunion, bon convaincre révérend maman wana akio continue, elle est sur les nerfs, akio continuité bango ba juif. Libanais aye musulman. Bino ba chrétien. Donc à mon été, bon kamata lokola bozoli ngolongola ngai. Na sali 7 ans te. Contrat na ngai lobi boye. Naza na 10 ans mais na kyo jouir 7 ans sans que ba bouger ngai. Si après 7 ans investisseur à mon ami, investisseur wana akamata kotianga na katia appartement moko na kyotanga la bino likambo ango ezali bourgmestre na biso na kambo na wezi doli on a pesi mbote puisque c'est un monsieur qui fait un bon travail akamati alobi akomeli maître Manzala o azali avocat il y a madame Solange. J'ai lu et examiné votre lettre numérotée et ses annexes, portant plainte contre la communauté baptiste du fleuve Congo pour trouble de jouissance au détriment de votre cliente, Madame Espel Solange, locataire dans la concession CBFC 6 avenue Kalemi, dans ma juridiction. Mon collaborateur que j'ai dépêché sur les lieux pour enquête m'a ramené le contrat de bail. Puisque Anna Loba, wana Madame Solange na révérend Bokondoa, ba signé qui contrat, Madame Solange a boulé à l'habité, n'a qu'à légaliser contrat nangai na commune à Gombe et pas Bogomen Sabiso Doli Makam. Je continue. Pour enquête, il m'a ramené le contrat de bail avenu entre les deux parties en date du 21 juin 2012. Les articles 3 et 5 du contrat susdit parlent respectivement de la durée fixée à 10 ans et de la possibilité pour votre cliente de changer d'appartement dans la même concession, mais 7 ans après l'entrée en vigueur de la convention des parties. La CBFC, qui est une structure respectée, et sa communauté commune respectée, centenaire. Bon, on mérite que chef Oyo Tozana Bango. Votre cliente mérite un juste traitement au prorata des sacrifices consentis, chiffrés en plusieurs milliers de dollars, pour rendre habitable et agréable la maison douée et ses dépendances. Donc, baboyeri, banini, libana ya le bijame ngaza besoin ya nakobuka boyeri. Nakoya kobuka babiloko nanga. Babandi misala. Ah, bobandi misala mais tozo mona même pancarte ya autorisation de bâtir. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Madame Solange Akamati accueilli la division urbaine. Oyo, il y a division urbaine, il y a urbanisme. Bangonde bazali censé kopesa autorisation de bâtir. Mais ba monaka baninga na biso ba libanais, ba monika ka banda ko bandi o mata. Ah, bande onangai. Na la Sabino kamwa extrait. Oyo bo monike ministre Bouinga na dernière fois wana yambaki biso. Alobi il faut mettre de l'ordre na secteur wana. Yo mutokyo yate o bando sala ndako ya étage na pembeni moninga na yo azali na ndako yase. Yo talaka ye mikolo nyonso ndenge bazolongola bilamba yo zo donke bango bakamata bino nde bakomi ba film bakomi ba acteur na bino voisin na yo aye pembeni ye pe azana parcelle monene mais alobi ngai po ba ye bakena zana mbongo ate étage 5 6 tano yo okena douche ye na likolo kuna za kotala yo
il viole ton intimité. Eh bien, mon conseil, biso makambwana esila. Bino bokamata boye kosala maison ya étage. Sans tenir compte que yo, monsieur révérend Babandoa, oza na contrat eza encore à vigueur. Oyo batuana bafutaka o $2000 par mois. Et il faut ba jouir na place oyo omelela bango mbongo na bango. Balibane babandi otonga. Ouvrage o eza ya nani. Autorisation de bâtir eza ya nani. Madame espère la rebi jamais n'a que refunda afundi pas Doli Makambo a payé raison. A kepe na division urbaine. Oh, il y a division urbaine de l'urbanisme. Division urbaine de l'urbanisme a rebi non révérend Yakana Noawa. Yakana na contrat. Ya batuana Yakana autorisation de bâtir na bango. Toye basoko zali en ordre. Oko yateka kata Binonde boye ko somba boka na biso obanda kotonga sans autorisation de bâtir. Il faut aussi payer pancarte maître ouvrage des anani. Toye ba plan nini bozo sala ba 5 étages avec plan nini. Ndebo monaki dernièrement na kitambo wana ba immeuble ezako kita mikolo yo. À cause de comportement, il y a certaines personnes, est-ce que ce n'est pas de la xénophobie? Et ça, il faut dénoncer, puisqu'il y a de très bons Libanais. Il y a des Libanais à Pain Victoire, Bilal, Petit Nana, a fait si mbote. Il y a des Libanais à Congo Futur. On essaie de trouver une solution pour que pas sans autorisation de bâtir. Chef, il y a une vision urbaine à l'Ébi, besoin d'un certificat, il y a qu'au bâtir. Puisque on a tombé c'était par après. Puisque maman on a l'Ébi, mais bazo tonga wana menazo mona autorisation de bâtir. Oh, Mustafa Mohamed Shawarma à Tomboki nde o manaki ke basai likita. Baki nous a pas policier na biso pe ngulu te. Encore besoin mona ngombe mo qui a dit ngombe moko. Yo louese muto. Nazobe la kaka maman Léonie. Papa Dieu merci. Binonde boyaki boye ko défendre bolubia non. Ba toucher honneur ya église nabino. Muto moka toucher honneur église nabino azate. Eza église moko munene, respectable, reconnu. Na Congo mobimba même au-delà. Mais soki na katu wana batu ya mabe bazali bazo conseiller représentant mabe. Yo zui mbongo a moto. Yo maman Léonie. Yo qui on dit mais pas na yo kamati o futili 1 an. Au bongisi pe ndako. Baya ko biso lokola mbwa. Puis au na kate il faut rentrer chez vous hein. Il faut rentrer chez vous mais avant de rentrer chez vous mais yo liaki mbongo. 24 000 déjà au boliaki yango o ezu makolo tozo mona pe lokwa malonga bozaka ko sala kana bambongo angote le pango me komi ya kotonga avec des contrats à 40 ans 50 ans. Bon, vous assure qu'après 40 ans, immeuble wana est représenté sur ce loconi. Ne, membre nabino. O bazo signaler biso. Kingani ba pesier des appartements. Songolo ba pesier 3 appartements. Bino bokyo ndimateke au bord du fleuve. Bino bokyo mona division urbaine ata plan moko kuna ezate. Wana o contourner Bafoutate. Nalobaki tantôt, excusez-moi, monsieur Shawarma, monsieur Shawarma, ezali monsieur Hussein Mohamed Mourad. Yenda zali paye locataire. Mais à quel tribunal est madame Solange pour défaut à jouissance. Oh. Mais Mourad Mohamed Hussein. Mais yo qui nous refunda moninga no locataire ndenge nini moninga na locataire o pas contester yo lobi oza na autorisation de bâtir te ti lelo monsieur Mourad Hussein Mohamed nango baksa Mustafa mais eza Mustafa te hein ye na Keni Mohamed ba Mohamed na ba oh heureusement ba Mohamed ngana yibi baza batumoko baza kombo wana eza très courant.
basara comme ça na bango malamu boye baki kofunda madame Solange o moni babiloko na biso bafundaka huissier ulaya ko signifier huissier akamati atiango na sac na ye ayant été à la place n'ayant pas trouvé qui que ce soit ayant parlé à son boye mais oh Solange espère la monakaka décision euti awa na tribunal la biso ya Gombe oyo bakamati il faut pas déguerpir déguerpissement nonobstant ce qui tout recours donc il faut pas kamata mama wana oyo apesi yo révérend Babondoa apesi yo mbongo $24,000 abongisi ndako na motif nini nozolongola ye otieli tala bazelo otieli tala bangombe. Ne faites pas aux autres ce que Rolinga basala yote. Bref, pana lelo toko se limiter wana ezali comme tozo landelango. Tokende na tribunal. Esika Mohamed Mustafa soki Hussein Mourad esika kende ko funda. Heureusement na mboka na biso pe ba juge bazali ba bi jamais. Oyo zoli to benga na mama wana baka batabisaka na ye babwa kalibanda. Na motif nini boza na mbongo na ye to bengane to déguerpir ye na motif nini non soko lingi ba déguerpir ye bokozela to kotana kati ya fond to yeba makambo wana nini ezokende wana ke to zwa décision mais pendant le temps kamata madame Mourad to bengana ye ba bengani ete et est-ce qu'on est na justice tokozala wana mikolo nyonso à chaque séance tokozala wana pana kolakisa ke représentant légal monsieur Babandoa nango Babandoma eza Babandoa Bokundoa Bolikabe likambo za sauzo sala eza likambo chrétien te kamata nayaki kotala yo pas to trouver solution à l'amiable bo futa mama droit naye. Le coup la paix, bokati contrat naïe. Au lieu il y a 10 ans, après 2 ans au Bengani, puisque je suis investisseur libanais, to kamata maman wana beau trouver solution, to calmer jeu. Nayaki kota la yo. Au Bengani ngai, au baiko yamba ngai. Nake pas Mourad Mustafa soki shawarma et Mustafa excusez ngai Mustafa Hussein Mohamed Mourad. Ah, bandeko, babengana kamutu nengo wana te. Abengani ngai albi na kolakisa yonde ayebani. Yende awa iza mboka na bango, iza mboka na biso lisusu te. Oyo okyo ya oyo construire sans autorisation de bâtir, mais mon cher ami Hussein Mohamed Mourad. C'est la loi dans notre pays au Congo. Kamata liboso ya ba immeuble ba building oza kotonga. Tie la biso pancarte. Oye biso autorisation de bâtir na yo eza numéro nini. Oye biso maître d'ouvrage eza nani. Ola biso ke division urbaine. Bangonde ba pesaka autorisation. Eza yo ya habitat te. Maman secrétaire général ya habitat. Madame Bafalanga. On a pêché un beauté avec tout le respect. Mais quand même, Tommy Tounana. Bino habitat, bobando pese isusu autorisation de bâtir à la place, il y a division urbaine, il y a ministère nabino. Bakei kuna bake ko chipoter, bake ko futa $1,200. $1,200 pour 4 immeubles de 5 étages. Au mususu de 3 étages. Ah, l'État congolais. Et puis on s'imagine, on s'étonne que l'État n'a pas besoin d'un bon côté. Monsieur Mohamed Mourad, 1,500, même pas, même moins, dollars pour 4 immeubles, soit $350 pour une autorisation de bâtir une maison de 5 étages. Mais yo, on va s'occuper d'un problème par après. Concernant les Cambouana, puisque Tokosenga, ba ministre, bozo mona babilo kozo ezako tongama. Hein? Ba inspecteur. Mais c'est l'occasion. Bobenga nan papa wana Alexanen contrat na ye. Alexanen autorisation ya bâtir na ye. Alexa ba plan na ye. Alexa ke atosi mibeko ya mboka na biso. Mais ce n'est qu'une affaire à suivre. Awa, na kyo yipsa ba téléspectateurs balande li Cambouana que
Madame Solange azé panaye na monsieur David na bana na bango tokei na lobby tokei biso to accompagner bango pana toyeba kelkambo wana Mama Léonie yo mutu ya église baptiste oyaye kotalanga na délégation papa Dieu merci yo kondi mabasa do likamwa ningo wana ça se comme maman obozolinga ko benga na ye mais asali binoni akena nyonga ndako te afuti bino $24,000 abebisi ndako te au contraire abongisi ndako ça se comme bozolinga benga na ye pona nini botielele ndako ya étage et ya étage batala ka bango mitakala puisque Mohamed azotinda batune ya misala basukola kaka wana likolo baza kotala ka pe bana mike wana nini baza kosokola ba marque du trou moto aki vivre était à jouir de si azako foutela. Chers téléspectateurs, affaire à suivre et bonsoir chez vous. Et encore une fois, on a insisté, représentant la communauté baptiste du fleuve, il y a moyen de trouver une solution. Cette dame-là ne veut plus continuer à vivre dans ces conditions. Beau foutailler, beau dédommager, le gars a beau casser contrat il y a 10 ans. Avec 7 ans de jouissance. Mais à ça, il y a 2 ans. Le gars a besoin de la place pour que Mitoukoye Bandakoleka, pour que pas Libanais. Donc, problème. Attention, quand je dis Libanais, ne prenez pas ça dans le sens péjoratif. Nana Baningre, belé, Balibane. Balibane, Malam Bazali. Nalubi pe wana pe gaza Libanais ora mabe, mais ala ki samikanda na ye. Ala ki c'est pas bakonzi na biso, bakonzi bakomi. Bakonzi bakomi na zan lettre wa chef de division. Il y a urbanisme. Alobi na lingite au continuer kotonga. Chef donc de division urbaine de l'urbanisme de la Lukunga, Bissimwa Kaboyi. Je dis bien de l'urbanisme, non de l'habitat. Maman secrétaire générale. Non de l'habitat. Habitat, ils ont géré, bandako ya l'État, etc. Au Italie, ma autorisation de bâtir. Ils ont division urbaine, il y a urbanisme, il y a Lukunga. Oh, il y a commis boye. À la communauté baptiste du fleuve Congo. Objet. Opposition à la délivrance d'une autorisation de bâtir sur la parcelle numéro 8, avenue Kalemi, dans la commune de la Gombe. J'accuse votre réception de votre lettre numéro TD, etc., relative à l'opposition d'une autorisation de bâtir sur cette parcelle si haut citée. Cependant, en dépit de toutes les pièces annexes à votre réponse, je suis au regret de vous signifier qu'aucune d'elles ne constitue une autorisation de bâtir et que les constructions que vous réalisez sont faites en violation des textes légaux et réglementaires, régissant les dispositions relatives à l'octroi d'une autorisation de bâtir en République démocratique du Congo. Monsieur Mourad, qui est peut-être un bon citoyen, qui respecte notre pays, à Kosala, dès qu'akoyoka nyamu nyamabiloko yo akokamata akotia liboso ya ba immeuble nae, c'est la loi qui l'oblige de gré ou de force. Akotia kombo ya maître d'ouvrage, akotia numéro et autorisation de bâtir nae, akotia biloko nyonso division zo sengae, division urbaine, pas habitat. Puisque on dirait que bakende ko nyam eza côté kuna metozong lango par après. Chers téléspectateurs, merci beaucoup lokola bomoni tokoteli couple oyo yaba belge oyo baye na mboka na biso baza ndre pe ya kotika na kati ya mboka na biso baya te bomoni ke baza ko promettre bino ba appartement oyo bakozi ya CBC bakozwa bino boka matasa siko bolobi sans délai. Allez Raus bino na bino donc Raus te Obo ba flamand balobaka Morgan Bayton. Allez, Libanda. Affaire à suivre et merci lokola bolandi biso. Tokolande likamango pe tokobete lango c'était. Bye bye. Babola. Émission nabino euti ko sila. Bokende kolala. Na
lokola snela mema courant na matadi kibala likambote na bangongi bayo à la prochaine. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.